Mbote ba papa mbote ba mama na ngai vraiment na sepeli kokuta na lisusu na bino mokolo na lelo ezali nga la Germaine na ye na rendez-vous na biso tozalaka nango lelo na memeli bino elubu moko nazobenga ngo eza vite fait po eza vite fait ezali vraiment très simple très facile très bon donc elubu oyo ezali elubu moko basalaka mingi na ba village surtout village ya bakasayan ya bandeko na biso baluba nde balingaka kosala elubu wana yango na sepeli na sala mokolo na lelo parce que likolo ezali mbula elingi beta na sepeli na sala mo eloko moko po ebongaka kolia yango na moma ya mbula ya oza mwa pressé obia oza na eloko kosala te osali yango. Donc yango bomonde na lobaka chaîne na biso eza kaka pona kolamba te eza pona makambo ebele ezali pona ba conseil na bandeko na biso bana na biso tout ça bomoni neti ngai nazaka na habitude lokwa na lona ka biloko nanga na garda ka biloko nanga na congélateur bomoni na lona ka bandembi na lona ka ba matungulu na lona ka ba tomate ba pilipili na lona ka ngo surtout ba période otoza oyo malili ezate na lona ka na bomba ka biloko nanga. Alors na bomba ki naza pe na ba aubergine na ngai oyo na lonaki na ekoli bien na bombi yango na congélateur ndenge na conservaka ba légumes na ngai zala bangai ngai balumba lumba ba biloko ndenge wana. Alors ekozala bien maman soki oza na habitude wana mukomuso okozala oza pressé ou bien oza fatigué moyo kende wenzezate otelika biloko oza nango na congélateur olambi. Alors na elubu nanga lelo na ye na mbisi ya kokauka mikolo nazo dondo la mbisi nanga pona tumbaka ba mbisi nanga ebele tokosala mbisi nanga na biso ya kokauka na maki solo na lumba lumba. Donc nde eloko toza nango lelo sans plus tarder tozoleka plus rapidement déjà na bongisaki biloko na ngai ndenge bozomona nakataki déjà bandembi nanga ba matungulu nanga ba tomate na ngai pilipili ai lumba lumba na ngai nde biloko toza nango besoin mokolo na lelo. Alors na elubu yango toza na besoin 3 maki na 3 maki wana mibale na tokisi na moko ezali ya mobesu yango tokosala lelo. Donc tokosala biloko nyonso oyo ensemble. Donc déjà na tokisi po ekende rapidement. Alors sans plus tarder tobandi na elubu na biso na sina tie mafuta na ngai na nzungu. Alors nake na kotia biloko na nga nde bozomona otia nyonso mbala moko ndembi na ngai na tie biloko tout tomate na ngai ya mbuma ai na ngai na tie pe lumba lumba na ngai vraiment il faut kobanda kosurveiller po lumba lumba na elemba malamu na tie yango na pilipili na ngai nde bozomona lumba lumba deja ebandi kopesa solo. Sikoyo nazokalinga na biloko nanga ebela kitoko après sikoyo naleka siko na kotia biloko mosusu. Voilà, siko nazotia mbisi na ngai ya kokauka nde bozomona natie mbisi na ngai ya kokauka na lumba lumba deja eza wana lumba lumba ezolemba bien natie cube na ngai bouillon na ngai oyo nalambelaka ba légumes natie baloli yango lisusu bien après yango nazwi solo na ngai natie après kotia solo na ngai natie maki na ngai okoki kotia pe maki ebele soki olingi natie na ngai ka 4 maki donc maki mibale. Après nazotia sikoyo oyo ya mobesu nakobomela yango pe kaka na kati ya nzungu nde bozomona elibo elengi nango yango wana. Voilà po tokotika yango etoka botala bino moko déjà yango moko ezopesa goût. Nazotia mwa mai muke kaka comme ça etoka ensemble et puis biloko na biso ebeli. Totala na biloko na biso ekomi na niveau nini nde bozomona tofongoli
Voilà. En tout cas, bon, moni binomoko, biloko na biso ebeli. Vraiment, ça donne vraiment l'appétit. C'est ça. Biloko yokoki kolia ngona fufu, yokoki kolia ngona kwanga. Donc, biloko na biso to lambi mokolo ya elelo et si les aki vite fait. En tout cas, ça vraiment trop vite. Et si li pe bongo biloko ebeli olie fufu na yo sikoyo ya moto kitoko na semule na yo, olie na kwanga na yo. Donc, elubu na biso yango yo elie et si li les siko nazo servir à mon asane. Voilà, c'est très bon. Moi, je dis nangai. Solo nangai. Lumba kitoko ezopesa ntunga ya kosakana te. Biloko na biso yango nde bozomona bino moko. Vraiment, je suis là pour vous. Moi biloko o na yebi moi connaissance muketo ko partager ngona bino, vraiment je suis très contente. Bon meka elubu oyo bo sepela bo salela ba maman bo salela ba papa ba ko sepela. Vraiment je vous aime beaucoup. Bande konanga ya baluba eloko na biso yango elubu na biso tolinga kolia vraiment teta ini nous sanka nous kala ndi sanka. Vraiment, même nous la Germaine, nous vraiment merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner. Okay, ciao, ciao.